chaîne qui vous édifie. Papa akufi atiki banyongo. Mais banyongo wana papa koya ko futa onde tanga na bon moyi. Akufi bakolo nyongo baye babi lokola mongobala ke to zwa bana. Na bondoke foye bake balianaka. Batekanaka. Soki na kati ya famille nous na mutu moko patièche na bino. Koko na bino secret na bino papa na bino. Akota na banzela molili yeba ka lielo ka bato. Yeba ka sala makamba bato. Yebe ba ko senga ye. Soki ya pesite akola te bolia bana te mebozo ba étoile. Bolia bana te mebozo ba zemi babota te. Bolia bana te mebozo mayele. Bozo misala. Osala ka nyonso za ba fort énergie. O luka ka nyonso mezo te parce que za na nyongo moko ya bondoki ba remakayo. Mama leli bana bakena nyongo. Bien aimé osaka na nyongo ya nani oyebaka te. Qui est la base ya maladie na yo, qui est la base ya souffrance na yo. Et loko nyo sala ke onyoka maboy et sengele za la renvexer. Libota ope ba pusani mwana mwa sobite la ko bomba likambo te funa luka prophète. A pusani pa ya prophète alobite. Mosali na yo mobali na ngai ya kufatika ki banyongo. À comprendre que solution est pas un symptôme de Dieu. Na kati nazana nzambe. Bien mais comment on a témoigné Jésus Christ de Nazareth. Comment on a témoigné Yesu oya kufela yo. Comment on a témoigné que soki na sambe na prophète oyo nzamba ko intervenir. Soko o lekisa moment oyo mais loba néanmoins changer la nga soki to sambe na prophète yo nzambe na ko saleloko. Nzambe na ko bikisa ngai. Nzambe na ko bikisa ngai. La sorcellerie ezeba ko kabola bato. Olala kana mbeto sataba kaka. Olotaka bandoto moko na buto olotaka oza na zamba olotaka ke ovanda na esika moko ya kala esengeli babiloko na ito kata yango. O comprenez soki mo mi fando mi simba kasimba ko c'est marsibe. Nani mwasi na yo buto nani mobali na buto. Osala ka makambo ko mabe. Pe okoma soko esika bato bazali fo makambo ebeba. Bible dit que c'est que une femme trouve le bonheur, mais yo za na bonheur tende ko nga mwasi. Femme sage bâtit sa maison, mais yo okwa ko pesa stabilité de kati ya libala na yo. Trop de problèmes. Pe mon bali na yo akwa soko sentir yoté parce que batia bol. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu. Nzambe alola apambola yo esikozali na mboka ozali ozolandanga na ngonga oyo tika kimia nzambe ezala partage na bino o ezali ya bino le prophète Timothée Kweto amiral le prophète Timothée Kweto amiral nazali visionnaire ya grande communauté mission évangélique internationale pour la libération des âmes otozana Kinshasa Tozo Kamba, numéro n'angazali plus 243 81 37 57 51 plus 243 81 37 57 51. Lelo na ye kolobela si je toza ko partager o toza kolobela vaincre la sorcellerie. Bien aimé, ezana ba série ya enseignement ko zwa yango po olonga bondoki. Bondoki ezanini Bondokezali eloko oyo to mutu oyo aza ko empêcher que volonté ya Nzambe ko kisamate na vie na yo. Parce que la sorcellerie dans sa diversité eza ke mutu moko ko za la pembe na yo a combattre yo, esprit moko eza la pembe na yo e combattre yo, eloko moko batia e combattre yo. Yango na komba wana Nzamba za na bezolonga yango. Bien aimé, sorcellerie Oto benga bondoki, mais ezana ba mot ebele, ba tebele ba benga ngo ba kombo ebele. Ba miso zo benga ngo enchantement, na Bible sortilège. Oyo mususu na français zo benga magie. Na kiebru zo benga éder. Donc communauté na communauté, ezana kombo moko ebengela si la sorcellerie. Mais biso na Afrique, biso ba congolais to benga ngo bondoki. Bondoki wana ezana origine nango euta ezana banzambe o bakoko na biso ane ko gumba mela sans conscience et créer ba problème ebele na kati ya ba famille et créer makambo ebele na kati ya ba famille.
okomona koko na ancêtre na yo azaki na village. Par exemple, sera ba flamand, sera ba époque coloniale, azoya Kinshasa, tozo ke ne ko sala babité, ko ke ne bongo te, zwa eloko oyo e garder yo etambola na yo esunga yo. Okomona koko na biso ya zwa eloko na ye nango, atiango na kati ndaku na ye, akomi ko bota bana mais eloko wana komi ko surveiller bana. Bana babota mi bakoli, mais okomona oyo abota kate mais abalaka oya salaka mais ko musala malongeza te eloko ne koma koyiba ba étoile pe ko tia trouble na kati ya famille pe e koma ko koma remarquer ba to azo kufa bozo ba mutuna makolote bolwa ke papa na mina za ndokité mais ba to akufa bokoma maladie ya diabète bokoma maladie moko ba cirrhose de foie ba semence wana ba totem wana ekotisaka maladie ebele pe yiba ke ba étoile et yibaka ba vie pe etiaka ba semence mabe na kati ya bato. La raison pour laquelle okomona mutu akoma maladie ya sucre mona muke azobela sucre mona yo koma kobota bana ba morne ba fausse couche chance pendant malongeza kate loko nezo yiba ba chance parce que ça ne loko moko batia na kati ndako na no ba pesa koko na bino po e batela yeme eza bondoki oya mema sans le savoir obimi na kati ya famille wana obimi na makila wana outi na libota ndeti bongo oyo koko na bino azana totem ya lion azana totem ya nyoka azana totem ya ngulu azana totem moko ba pesa ye e asala nango alliance siko yo bimi na kati ya famille wana source na yo za mabe et siko uteleza mabe bien aimé okoma ko remarque que source wana ndeko sala ke nyoso ko bimeza la mabe ozolela lo vina makambo zo tambola te okoma oza bien oza mayele me musala bapi melayo oza bien me libala bapi melayo oza bien me mukanda bapi melayo pourquoi omitunaka ngana zana makolomi balé na sala ka ndenge banyoso ça mais pourquoi il y a des limitations je vais lire un verset la raison pour laquelle tu kokota on comprendre qu'est-ce que la sorcellerie et ça la kanakata via bato des rois chapitre 2 verset 19 à 22 yoza kolanda biso koma des rois chapitre 2 verset 19 à 22 Bible zoloba boy la nanga na bokebi nyonso Bible zoloba boy les gens de la ville diront à Élisée voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile et il dit apportez-moi un plat neuf mettez-y du sel ils lui apportèrent et alla vers la source des eaux il jeta du sel ainsi dit et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il ne prévoira plus ni mort ni stérilité. Telle la pensée à la Bible. Bazoba que séjour yambo keza bien, mais maïza bololo, ma beleza stérile. Bien aimé, si quelqu'un te regarde nengo tambola comme ma sœur, tu es tellement belle, oyomoko milobaka ba terme nyoso bolobaka wana. Maintenant que le lenge yozali mais soko zongi na ndako na oke kolala ovandi yo moko omilobaka lobaka kati na yo l'apparence ezo sa ke bato loba ah yoza bien otambola mais soko zongi na yo moko bike nazana bololo moko na kati nzoto na ngai bololo wana eza maladie ya sida bololo wana eza insuffisance rénale mon frère bololo wana ezali infection ici la kate bololo wana eza maladie ya famille maladie héréditaire maladie au maman na kufa nango yo posana yango cancer à sein cancer à makila ozana ba rebe ba yo omitunaka pourquoi maladie na kati ya famille na biso bien aimé eza na semence moko oyo wana esengele longwa semence wana c'est la sorcellerie nzamba kela yo maladie fite nzamba kela yo stérilité nzamba kela yo te po bota kabana bakufa nzamba kela yo te po bana na bota kabazala malforme babima mayele zate obota bana moko asa kizengi obota mwana moko atungisaka yo kaka okenda ne hôpital périodiquement bien même
na lingi na yebiso ke nazo zongo na kata jardin nzamba kela mutu na image na ye ata mutu asala ki mabe mais nzamba la kela ki mutu mabe ta pambola ki mutu mais eloko sengelo comprendre que ozo bénéficier na ba promesse ya nzambe te la sorcellerie et ko désorienter destiné na yo et sengelo telema bien aimé ozonga na origine na yo o renverser hôtel quand on parle sur la sorcellerie il y a l'hôtel tout ça dans hôtel tout ça dans marmite l'hôtel et sika ba sanganaka ba soka ba décision pe marmite c'est sika ba blokaka batu po mutu nyoso to za so batalo na nzunga na ba mona yo oza na Europe mais na nzunga na batala kayo oza na Afrique mais na nzunga na batala kayo oza na Kinshasa na Congo mais oza bloqué na kata nzunga bondoka famille laisse-moi te dire et sengelo telema oza conscience lokola bata Jericho balobi ah ce jour ya mboka za bien ko ndenge ozomona mais mai eza bololo et be ba beleza stérile bien même oza na ba bololo moko mais yo maboko na yo et simbaka te ato koti ba demande simbaka te maboko na yo eza improductive nana commission improductive nana commission stérile nani oya commission wana nani ko yebiso ke ton Dieu akela yo bongo te nzambe no akela yo bongo te mais eza origine na yo ne mute bebisi makambo wana eza ba ancêtre na yo ne ba bebisi makambo wana eza siko bimeli et siko bimeli. Nous avons des océans, des fleuves, mais ça n'a pas source nango. Grandeur nango, mais source nango, ça moukié. On néglige comme makambo, c'est on néglige. Les gens de la ville habitent un prophète. Prophète, il faut que ce cannabis, il faut habiter. Toko bomba likambute. Toko n'est pas un prophète, il bisaye. Bah kon pas prophète Elisa, le prophète. Nengo somo na mboka za bien. Nengo somo na nyose za bien, bazolu la mboka, mais ma beleza stérile. Bien aimé, stérilité à vie, aux improductif. Tu vis en Europe comme quelqu'un qui vit en Afrique. Aux en Océanie, en Asie, aux en Amérique, aux en Afrique. Au bimango kapo kende koluka. Bateka lupam po kende koluka. Oteka biloko na po kende koluka. Bite na bimina ke koluka. Mais tala maboko na yo, maboko nezo kwa simba te. Ba bebisa maboko na yo. Maboko neza eza stérile, eza improductif bien mais pourquoi batu muso bazozwa mais yo zozwa te? Pourquoi batu muso za ko émerger mais yo za ko émerger te? Pourquoi batu muso baza ko tonga mais yo tonga te? Bien mais otika libota na ki locataire. Tilo baza locataire ozoko ko pesa stabilité na kata famille mais libote konta na yo. Yo bateke famille konta na yo. Yo biteke batela yo motema. Bien mais na ko yebiso ke nzamba sana makoki ko longola stérilité wana. Oyo sana maboko na yo. Ba primela maboko ne bota bozui. Étoile na yo bakango na nzonga bondoka famille. Il y a les stérités financières, aux improductifs. Yo $100 passe. Aussi yo ko dépendant pas bat. Mutu soka lié ndé akabeli yo. Nyo so yo ko dépendant pas bat faut va saler là. Non bien aimé. Soki bato azo sala yo pour ko sala bato. Et sengolo telemo ba ke prophète yo nzamba tie liboso na ngai. Soki na sololi na ye, soki to sambe na ye. Nzamba ko sala quelque chose. Laisse-moi te dire bien aimé. Ngana pesa ka solution te. Ngana tikala ko bikisa mutu moko te. Nazana bas mais Jésus-Christ de Nazareth. Aza kati na ngana memelio na media na ngonga oyo. Azana makoki ya kolongola stérilité wana. Azana makoki kolongola bololo wana. Bien aimé nana tia bololo na kati ya fina yo. Tu te poses des questions na sala nini et sengelo telema. Ba j'ai en ville ba bité sengeto qui n'est pas un prophète. To yebise makamu na biso. Bato soki ba yebise ki prophète te. Balinga ba solution te. Na yewa poto mona ngai, to solo na yo, to sambela na yo, to pikola ba bololo wana bondoketia. To pikola muta loka yo. Bien aimé. Quand on dit sur la semence de la sorcellerie pour longa yango. Oyebi ke na ba dimension, il y a des gens pe ko futa mbongo po te ka injecter eloko mabe kati na yo. Po bebe sa destiné na yo. Jericho ça qui le quoi mboka nyonso mais bololo stérilité mboka bazo souffrir eloko malonge bimakate mibali ba yaka pa no ser okopona te ba relation ekufaka ngai relation ekufaka yo pourquoi okobanda bio bandi bi soka mobala bimina yo akimi otuna ka mobala akimaka pona nini parce que ozana bololo na nzoto na yo mon frère basi ba yaka pa na yo soka ba yeba kimi. Comme na âge à cause la organiser mais on organiser te. Ce qu'on vend yo moko mituna âge on a commis na mfuna za na mwana. Mais mwana zate. Âge on a commis na yango funa zo libota na nga charge. Mais ozoko kate yo mwana liboso.
yo likonzi ya famille, yo mutu bato batalelaka, yo bato bakontaka na yo. Mais ozuko akosala ngote parce que oza na bololo na nzoto na yo. Bien mais sengeto pikola bololo wana. Élysée a salaki service contre service. Abuki hôtel contre hôtel. Ayebisi bango apesi bango orientation. Bien mais esengeli ngano to solo la na peso orientation. Na pesa yo ba directive, qu'est-ce que tu peux faire? Pour la situation, c'est possible au renverser mon famille. C'est possible au renverser totem moana. Binonio sur vos très colérique. On comprend que au cirque la gamibal. On comprend que au gang la gamibal yo moana moi si. Cause la kimio parce que dans totem moko est lion. Totem moko oyo. Soko tombo qu'il faut panzabilo kanda. Comment yo moana moi soko za na makamba boy. Yo katela ka ta réponse. Sokindi au sali erreur. Et là, on a bébé Simon, on a raisonné. Pourquoi tout ça? C'est ça, c'est la sorcellerie. C'est ça, c'est ça qui a empêché destiné. Les gens de la vie ne sont pas prophètes. Ils disent que oh mon sala nzambe. Ce qui te dit c'est ma kamna mission nzamba ko sala ko moko na vie na yi. Bien aimé, ko yebisa yo ke. Tamba yebisa lisa le bon memanga na source. Voilà la chose qui est très importante. Élisée a tali mboka mobimba te mais azwi bato amemi bango na source na ye liboso na yo po nga na yo toke na source ya ba problème na yo tolonga nga na yo na yenga na yo to vaincre la sorcellerie to vaincre magie bobotama na famille papa na mina zala okitiste ndeko na mina zala okitiste azana kindoki ça c'est la sorcellerie bozana mutu na mina asala carrière ya musique ya bale asala asimba na magie c'est la sorcellerie. Tango ndoko kena ba pese ba consigne bolia ba mbongo wana otanga na mbongo ya kisi otanga mutatangi soza okitiste ovana na ndoko muta ya misala mabe mais laisse-moi te dire tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de la délivrance, tu as besoin fongwama et loko zo compliqué na soki to pikoli yango yo botaka to bota. Et lorsque c'est compliqué, il y a un mukanda, te soki to longoli yango, okozwa mukanda. Et lorsque c'est compliqué wana, yo évolution ezalaka te, osalaka ba perte. Pourquoi osalaka ba perte? Parce que maboko na yo eza ya kokauka, eza kokauka. Elisa lo bibo yela ngasanya sika botia mungwa. Pourquoi senga ki mungwa? Mungwa pesa ka saveur. A comprendre que bololo opo koya esengi to tia saveur. Bien aimé memeli Yesu qui est le sel du monde, la lumière du monde, le sel de la terre. Aza nyoso pona yo, aza na makoka kolongola bololo wana. Soki malade bololo wana eza malade kolongwa. Soki eza sida kolongwa, soki ezali célibé kolongwa, soki chômage kolongwa. Et loko nyoso pesa yo passe. Kola so longwa yo sengeli vie na yo comme un cycle au CP là. Et sengelo CP là. Numéro n'a pas plus de 43 81 37 57 51. Plus de 43 81 37 57 51. Numéro est après Sungayo. Elisa qui est na source. A télé na source. Il y a des sources au négligaka. Bien aimé. Autant on a ta famille la mais vous allez dire comment kala nzete mo kala. On nzete malili biso so devant na nzete na mais vous baraté. Et l'on connaît une éternelle salaka. Dans un peu ce témoignage, il y a une famille, au Bassambe la Kaipa Nabiso, par la grâce de Dieu. Famille où ils ont bloqué, babi makate. Boyoka na sangue mutabi makate, na ba koko, na ba tutu bazo bota wana. To sala na prière ko la pesi ba directive en tant que prophète à l'obelingai. Na bisi ba kamike le lo photo ke na ndoka ya libota to ke ne sa serve. Bien aimé, to ke na service ya prière ko la orientangai. Na bondeli po na mai na niko sopa na porte na sopi na porte na sambeli po na porte na sali ba service et kola yebi singa ke sengeli porte wana bobuka yango tala to buka porte kweya to fongoli porte to kinenge porte kweyi bato wa komima bato kota mabala yokota misala yokota tant to sali service yango ko le kasima 2 semaines koko na bango tout muta soma lupango wana akufi tango akufi e ko sala ba mois bel me changement o senti que le corps bato azaki na kata filer moko bato ko mobima ba ko mobima parce que kola lobaki to quitter sur les lieux to sali service to bouki hôtel wana Elisa ke na source na famille biso be to ke na source na ko biso ke yope soko bengi biso to na source na yo na ko biso sika ni okangama na ko biso sika ni ofanda parce que notre Dieu parle. Dans les camps de délivrance, yo, exact talité ma commentaire, on muta commentaire qui boy muta loba qui mi kamba vina ezali kamba vina yo.
ezali kamuna yo. Ton Dieu veut que ba projet ou azana ngoya yo. Eza ba projet à peine non ya malheur. Mais regarde ta vie. Et sengeli totem wana koya. Ozaka très colérique. Obosa na kama kompa pamba. Okoma na puissance sexuelle ba balisa yo mwasi ya butu. La sorcellerie pesa ka batu basi ya butu, mobala butu. Okoma ko remarquer na partie intime na yo ba infection ici la kate. Mwana mbalo okoma na impuissance la ka mkongo. Tant que vous avez la pongi mais vous avez un esclavagisme. Je vais lire un verset pour finir. Gloire à Dieu Nzambazo Salabisongolu. Quand on a des rois chapitre 4, il y a des choses hein. Des rois. Des rois chapitre 4, vous avez un verset premier, to kitatina verset 4. Une femme entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et les faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Il répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Bien-aimé, papa a koufi a tiki banyongo. Mais banyongo wana papa koye ko futa onde tanga zangi na bomoyi. Akufi bakolo nyongo baye babi lokola mongwala ke to zwabana na bondoke afo yebake balianaka batekanaka soki na kati ya famille nous na mutu moko patièche na bino koko na bino ancêtre na bino papa na bino akota na banzela molili yebaka lielo ka bato yebaka sala makamba bato yebe bakosenga ye soki apesi te akoloba te bolia bana te mebozo ba étoile bolia bana te mebozo bazemi babotaka te bolia bana te mebozo mayele bozo misala osala ka nyonso za ba effort ba énergie oluka ka nyonso mezo te parce que za na nyongo moko ya bondoki ba makalo mama leli bana bakena nyongo bene me osaka na nyongo ya nani oyebaka te qui est la base ya maladie na yo qui est la base ya souffrance na yo. Et l'eau nous sala que onyo kamaboy et sengele za la renverser. Libota ope ba pusani mwana moso bité na komba likamote funa luka prophète. A pusani pa ya prophète alobité. Mosali na yo mobali na ngai ya kufatika ki banyongo. A comprendre que solution est pas un symptôme de Dieu. Na kati na za na nzambe. Bien mais comment na ngate mona Jésus-Christ de Nazareth. Comment na ngate mona Yesu ya kufela yo. Comment on a témoigné que ceux qui n'assemblent na prophète oyo nzamba ko intervenir ceux au l'église au moment oyo mais loba néanmoins changer la nga ceux qui to sambe na prophète oyo nzamba na ko saleloko nzamba na ko bikisa ngai nzamba na ko bikisa ngai la sorcellerie ekeba ko kabola bato olala kana mbeto sadaba kaka olotaka bandoto moko na buto olotaka osana zamba olotaka ke ovana kana esika moko ya kala esengeli babiloko na ito kata yango o comprenez soki mo mi fando mi simba kasimba ko c'est marsibe nani mwasi na yo buto nani mobali na buto osala ka makambo ko mabe pe okoma soko esika bato bazali fo makambo ebeba Bible dit que c'est que une femme trouve le bonheur, mais yo ça na bonheur tende ko na mwasi. Femme sage bâtit sa maison, mais yo okwa ko pesa stabilité de kati ya libala na yo. Trop de problèmes. Pe mon bali na yo akwa soko sentir yote parce que batia bolo na nzoto na yo. Ma sœur, mon frère, soki vino za na kati ya bololo, ba relation ko kufa. Misale ko kufa. Et sika bazwa bato bazwa yote. Et sika bazo benga bato yo ba komona yote. Parce que ça bolo nana linga bolo imaginez somme nous sommes le bolo fo longine beba présence no quand bato akanga ka elongo présence na ka bato ayoka bien te parce que ça na bololo o bala te parce que ça na bololo o sa musa te parce que ça na bolo et sengeto pikola yango nzamba lola asalinga grâce na ngonga oyo pote uzala libérer numéro na ngazali plus 243 81 37 57 51 plus 243 81 37 56 51. Et sengeli bololo wane longwa. Bien aimé. Zambe azana posa o sepela. Et sengeli to sambela pona yo. Et sengeli to loba maloba pona yo.
Na pesaka témoignage pour na ko bandela pour na yebisa bandeko. Tu peux être beau, tu peux être belle. Ok, nazana taille, nazaboy, nazaboy. Mais laisse-moi te dire, eza bitumba parce que li on nzamba pesio eza batumsu bazana yango. Il y a une sœur. Sœur oyo soko moni faut pas molanzam parce que nzamba kelaye nenga kelaye. Na quartier aza bien parmi tant d'autres. Mais il y avait un papa avant d'avoir mikolo na libanda balinga te ba kende. Soko moni quand de commencer à l'équipe faut lulaka ye, a se plaka na ye, lulaka ye. Les papas là ça qui sorcier. Soit tali que par rapport à âge na ye, na par rapport à âge ya ndeko moi c'est moi linga ye na boyezate. Alobite esenge na lingi na kindoki. Azwa mabele ya makolo na ye. Petango asu yango a travailler yango. Pe a partir ya mkolo wana. Tangu sewa zonga azwa pesi mbote. Abi ya boni na mbote ya pamba. A communiquer esprit na ye. A sala alliance. Pe a koma mobala sero chaque butu. La sœur amonaka abimana mutu. Abimana mutu. Aola mukana tongo ba muni ba super meboy. Ezueta. Ezuet vraiment tant. Bien aimé. Makambo sali plus de 7 ans. La sœur Azaki n'a 25 ans. Après ce titre 32 ans. Nde Nzamba eko sala ki aleka na ministère na biso. Na ba prière to zaki nango to sambeli ko la fongolo la pesi ba directive a pesi source base ya likamkola lobby. Bien aimé, tant ko la lobby na yebisi ser to sambela mutu mobimba zoloba na kati ya nzoto. Tant azoloba asalobi ke na lingaka ye atambola ka boye na sepela kana eso azotambola ndeka ba sebo tambola kana ndenge na bino nzamba kila bino. Abi à partir on est na kota kai na mbote pe na pesa kai na travail bien aimé. To sali service contre service, cérémonie contre cérémonie. To renverser makambo wana. Et to bimisi papa na nzoto. Tango papa abimi la sœur ça qui est infection et on est aussi la té. Infection qui ayeko kuta na mobile. Puis à Bali parce que mutako raté li balate par rapport à mais à cause il y a bondoki l'esprit même et ça qui était retard dans la vie ba retard aux ana ngona na ti ba retard na vie na o ba ka retard toutes les choses n'est pas la gloire de Dieu bien aimé et ça na kanaka pesa na mosala nzambo aza na mandat comme étant moi le prophète Amira na za mandat libération nzamba pesa na mandat libération bien aimé tout le monde na kapeto yoka kapeto lobaka. Nalingi na yebiso ke okoi na mabela malamu. Tant ne ya délivrance ekoki. Bololo ba tia na vino ekoki longwa. Penzambe ya lola azana makoki ya kokangola yo. Il faut avoir foi quand tu m'écoutes. Oba ke non. Et comme tant na kangola. Ozana maladie moko, ozana mwana moko za maladie. Ozana ndeko moko za maladie. Obota mwana za malforme. Ba baby sela mwana na libungu. Bien aimé, et comme tangu nzamba kangola yo. Et comme tangu nzamba bikisa yo. Bien aimé, tu peux pas rester na citation wana na makambo wana. Car ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. Likambo na yo eza likambo ko vendre sa réunion en famille. Nazo sambela pona sere moko ayaki ba prière utaki na Europe aye mbala liboso ya tokuta na katepe alanda kanga te metango ayaka mbala liboso akabelaka noko na mbongo tango akabele mbongo noko na yewana azoki mbongo na kimutema mabe aliaki yango te abumba comme sika kaneka bomba et la seule temps azongi Europe makamni nyo se komo beba
ba faire bande ko sale comme beba commerce comme ko beba évolution ezali souté nzamba eko sunga kalandi biso tango alandi biso abengi to sambeli de ko yebise ke nazomona liseke moko mais liseke wana nazomona mbongo na kati na pesi ye kombo ya noko na yoana alobisa noko na ngai. Bien aimé, on a prié tobela moto na nzambe, prié to seleka moto na nzambe kota et tumba liseke wana pebi misambongo ya sœur. Et la sœur tangoye aketuna noko na nefsi ki nusula na yo atuni noko na zana problème na bi ozana problème na ngai te mais maman no mgazana problème na ngai likambu ya maman me akwesonga pa ya mwana ngana beka ke neko isa noko na yo yese limbi sangai nazana problème na yo te alo bakana ya na limbi so tozuma lobana noko alo baike na limbi sio to sambelongo la sœur afungwa maki bien me yo pe fo fungwa ma nani akanga yo nana compliquer vie na yo nana bebisa destinée na yo nana zo compliquer avenir na yo et sengelo kangola la sorcellerie fait quoi bondo qui fait quoi bien aimé il y a des cas et des cas où sengelo salama na cérémonie yeso akuté na ba aveugle mibale aveugle né na Bartimée pona Bartimée asambeli pona ye misu na ye moni. Mais pour aveugle né a qui salive à boire qu'à cracher à tirer na poto na misu avec ne ko sokola mai ke sokola misu na silo. Bien aimé nzamba za na ndengo asalaka pe komitangu asana kata vina yo. C'est le temps de la libération. C'est le temps où esengeli ofungwama. C'est le temps où esengeli vina yo échanger. Bien aimé makamo ko changer na vina yo. Tu peux sourire yo lelaka. Et sengeli o comprendre que ngonga na yo ebeti. To komo koma na suka. Na pesi numéro na ngai. Plus 243 81 36 56 51. Plus 243 81 36 56 51. TV zangonga. Bien aimé, soko bengi ozwali sakoli na yo. Soko bengi to ko sambela pona yo. Soko bengi to ko pesa orientation. Pekolo akozanga te ko pambola yo. Ezaki ya bino le prophète Timothée Kweto, amiral de la République, tika nzambe apambola bino nazo sambela. Kolo pambola bana na yo. O nyo sala ninga na ngonga o que le ciel s'ouvre et que les miracles s'opèrent. Na libéré ba anjo bazaka pona ngai baza na service ya bana na yo. Babiki sabakota na bopito bakota na bandako. Na ba chambre bato baza na coma, quelle que soit situation miracle et la navinaye peut délivrer. HP Media, la chaîne qui vous édifie.